nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate. Kolala kolamuka ezali bongo abitidete. Bandeko to bandaki 2018 banda janvier nzambe abateli to silisi sanza ya zomi na moko tala lelo to koti la sanza ya zomi na mibale boni bakufi bandeko boni bakufi na République démocratique du Congo ata ko libanda ya mboka bandeko pasi pe mawa na yango la lobika ka ba condoléances na ba mabota nyonso bazaki pene like ete to ko koma na bango la sanza ya zomi na mibale kasi tala bango basili kotika biso tika ete nzambe penza abondisa mitema ya baye bakufeli batata ba mama pe bana basi bakufeli mibali bakufeli basi lelo baza ko monyoko mama te tata te pe ekolo eboki bango libanda tika nzambe oyo abwaka kate nzambe oyo abatelaka nzambe ya orphelin nzambe ya baveuve nzambe wana amona bino bisika nyonso ezwami bino na tout étendue de la République démocratique du Congo pena mikili nyonso ya bapaya po ete tozali kaka na nzambe moko nzambe la biso azali universel amona pe ba oyo nyonso babungisi baboti babungisaki bana basi na bekolo esusu ata ko bakonyoko biso Biblia elobi to bondela pona banguna wa biso to bondeli pona bango nyonso tika ete bisika nyonso ezwami biso toloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo penza tokota la mama ya likambo la biso ezali maponami poete yango nde lelo tokolobela makasi pe toko nganga pe toko réfléchir pe toko manyola na lingala toko kendela ngo penza poete bato bayo kabisa na malamu kasi yambola pesa na mama Chantal ya mbote la patrona pambate soki la kopesa kaye matondo te ekozala pasi makasi po mwana mwaso andima alobi ete na mize misolo mangai na bato na sala chaîne monene poete océan de la presse aya na kabu ya l'homme puissant pe bandiko mususu tika ete na pesa epenza longonya mama Chantal ya la patrona tika nzambe amona ona mobile na yo l'homme sage papa osé pena ba mapasa bayo Bianca na Rebecca tango na pesa la patrona mbote la moni mbala moko mama Sylvie Mbenza na loba bon rétablissement mama tika nzambe ya la gloire de l'Éternel amona yo asembola loboko na sepela katango zala kanzoto makasi toko seke kasi lobi olengi penza la fefele esali wa yo océan pasi ndetala na lobi bon rétablissement mama Sylvie Mbenza bandeko balandi penza matondi mingi pambate bosombi penza fidélité ya kolanda ngai océan de la presse n'émission Tolobela Mboka Congo na tondi bino botondi kasi bandeko balandi toloba sikoyo mama ya likambo la biso ezali bongo maponami tokoti bongo la sanza ya zomi na mibale na tukumi bale na misato nde mapona mako salama ezali bongo mokolo ya lomingo soki lomingo oyo te lomingo moye molandi lomingo moye kuna makambo na République démocratique du Congo mwana moko ya République akokende kotia mongoloto waye na moto oyo ye alingi poete bilo bato ya mayele bolobi ezali bongo droit civique bandeko bangai tolobela sikoyo to solo la mwana mboka Corneille Nanga omemi biso wapi okomi na biso wapi to banalo na mwana mboka Corneille Nanga mwana mboka Corneille Nanga sombele suka bisanga soko kanisaki ete décembre kokoka te tikala e biso ke tokomi
soko ozali nanu koloto to ozali na kati ya liloto nayebisi yo te lamuka na bouge yo pamba te oyela biso biloko oyo obongisi mpo na maponami toza lisusu na tante ya kozela ngonga esi ebelemi tokomi lelo soki nakebi te tokonsome deja mikolo misato totikali na mikolo tuku mibale mwana mboka kone nanga omemi Congo wapi na mayele mayo ya leta moini leta assassin mwana mboka kone nanga na Ituri masini eyaki te eyaki bobele ba groupe électrogène na ba mwa biloko ba ya bino ya mike mike kasi toza bobele na 12000 machines eza 10% ya mayeyo lobaki lelo oyo okoyebisa population nini où sommes-nous na machine mayo mwana mboka kone nanga soki mapona masalami te toko sepela te totika yo lolenge wana na République démocratique du Congo pamba te osakani na milimo ya bato mayele baike basengaki na yo na ba réunion babino ozali ko benga na ba candidat président de la République lokola banyama bayo ozali ko considérer bango te bosali ba réunion balobi na yo mwana mboka kone nanga sala ba papier po ete babande ko bikisa yo na motambo oyo moko mikotaki kolia mbongo ezali malamu kasi lelo oyo mwana mboka kone nanga tozali kozela malobo mboka yo oyebisa biso letando eke kosala ba réunion ya minuit te po ete biso tozali bato pe sengeli tozwa pongi salela biso ba réunion na tango esengeli po ete biso toya totuna mituna tokomi wapi est-ce que na mbandaka basi bamoni masini wayo bamoni yango na Bandundu bamoni yango na Congo Central bamoni yango na Beni na Butembo bamoni yango na Katanga la bino kula bamoni yango na Mbujimai na Chikapa bamoni yango la Bela Kanyoka kuna bamoni yango masini wayo ekomi na Bako Dianga machine ekomi mwana mboka kone nanga yebisa biso bisika nini masini mayo makomi poete maponami bientôt le 23 décembre. Bande ko balandi totikana no leta moini leta assassin tokota la mama ya likambo ezali pe ya motuya ya bayi opposant. Bayi opposant bazali ko betisa bana mboka mitu. Pambate côté ya Nairobi balobi bako kende avec ou sans machine. Côté ya Genève balobi ete bango bako boykote maponami te. Kasi maponami avec machine maponami bako kende te. Bandeko ba opposa bolingi bomima ba congolais wapi bolingi élection to bolingi te siko ebino moko bozali ko tambola wala na nzela mibale biti ya maponami oyo ezalaki nini na sembo ela bino bato ya Genève na bato ya Nairobi soki bozo comprendre yango te biti ya maponami ezalaki te po la bino biti ya maponami ezali ete poto longola mona mboka Joseph Kabila la République démocratique du Congo loko la population congolaise eboyi do fe Chadari na motema mobimba alors bino bosel ba congolais ba ventir te bosakala ba congolais te ba boy mona mboka Chadari na motema mobimba bofinga ki bango bolobaki bazali ba nyama bazoba bazali bato ya bolema me batalisi bino ete bazali na bolema te bakei balobi to lembongo na ye po election so sala misolo kasto boye bomoni makambu nyonso lolenge ni Congo ezali komonyoko lobi bomona ki be fort nini ba joueur basali mvule beteli biso boye bato badindi bwe mvula ya banda 12h tikino e katania na 13h sikoyo bato batelemi bongo bazongi na matama soswo kupeke ye pa ya bato mosusu donc ba congolais bakomi banyama likolo na bino ba opposant ba congolais bakomi bato ba bolole ba botola ka bango ata biloko basi batie na monoko pona bino ba opposant ba opposant tozali ko senga la bino lelo ete soki boyokani te toko tourner mandoki la biso vers bino toko tourner mandoki vers Genève et vers Nairobi. Bosaka na biso te. Tolingi to kende élection le 23 décembre. Tolingi te mona mboka kone nanga to sito kangi bango la maboko boye. Na bozoba o basali population congolaise e bino bo facilité bango bakima. Élection ezali. Boko kende élection. Bokita la terrain. Bokene maponami. Boye la biso ba diplomatie avec ou sans. Boye la biso te toko boye groté te metoko kelete sa machine. C'est quoi boli bo mabiso wapi? Bango balobi machine. Mais machine ezali te biso stoye biango. Bokende élection. Soki boye bi la mitu la bilo ba opposant. Ke bozali na méthode mususu. O bokoki ko sala. Bon signaler population congolaise héroyo.
de peur qui a tourné contre bino. Boye bisa biso ata na lokuku nini bozali ko préparer. Bomoni nini liboso la bino. Mapona imazali te. Mapona imazali nini bomoni. Bande kolanga ndenge la zolo baboye na boyi kaka poka boya zoye mais bato ya vitel caméra baye bisika la zali. Bato bayaka koloba makamfo la fachi. Na sali annonce la bango baye déjà koluka ngai balandinga ti na studio. Cela veut dire que bazala mingi ya koloba langa la lokuku. Mais na koloba yango après o bango bakoyebisa nga na koloba pour la soutenir koyebisa bino. Mais na lobi bayi opposant. Bayi opposant. Botele mamalamu bosala mabete. Bosala mabete la ba congolais. Mwana mboka Fayulu FCC. Fayulu candidat commun. Fayulu olobi okokene élection avec ou sans machine. Olobi okokene élection sans machine. Mais au boycotté élection té. Mais parlons lingolo banin. Pour moi mboka Corneille nanga bango balobi élection avec machine. To lingi té na air oyo tozwa désordre. Fayulu oyebi quelque chose. Yebi sa population congolaise balobi oza candidat du peuple. Bakotika yo té. Bisika no so tozali kokende. Bisika no so tozali na bato ya kuna na Nairobi. O nalobi ke baye siko baboyi na tanga bakombo la bango, ngape la respecter opinion la bango. Bango balobi na loba ke Fayulu candidat du peuple. Mais Fayulu non à la machine à voter. Ozali sire que bato wala bako pesa accès. Oyebi quelque chose, yebi sabi sur la population. Pour peuple lobi yo des candidats la bango. Sikoyo o lobby, o sali ba déclaration ba ike. O lobby o boycotter élection té. Mon habilo français. Cela veut dire bande ko balande. Mon mboka Fayulu lobby akotika kopekisa maponamité. Akoboya maponamité. Kasi ya lobby ne mapona imakozala te. Soki machine à voter ezali. Mon mboka. Oza la méthodologie nini. Okobimisa guerre. Oyo ba congolais ba boyi bitumbezala. Makila matangi belé na est toza kolela. Posa la biso ezali ete mwana mboka Martin Fayulu to tombolo candidat du peuple ko tungisa mitu ya ba congolais te wala za maloba ba congolais ya ngai te po bomoni malamu ete la zakala bango e preuve la lobi bomoni entrer la présenter bango pour la lobaki na ganga po batu la bango baye ete bazali koya ngate mtu la bengi bango na kamwe ke balandi ngai bisiko la saka musala ngai mala mwana mboka Martin Fayulu soki ozali na mayele mususu signale population botamboane longo. Posa ya population ezali boye. Balobi yebisa mwana mboka Martin Fayulu. Tolandi la bilili. Biso toteli makama machine te, toteli makama nini te. Posa la biso ezali ete Joseph Kabila Kabange. La chadari bakanga bisaka bango bakende. Bakende na gouvernement nyonso o bazalaki na elongo. Siko malobo mboka ya yo mwana mboka FCC. Olobi nini Fayulu candidat commun. Eza maloba mangaite, eza maloba ya ba congolais, balobi Joseph Kabila zali prophète a prophétiser ki pola yo. Mwana mboka Martin Fayulu kanisa malamu. Mapona imazale 20. Nini yo bongisi, nini yo kosala. Poto lingi te na nzela na yo nde bato bazwa raison. To boy na nzela na yo nde bato ba longa. To lingi yo okwisa leta moini leta sasa leta moloki. Na ye siko na ngambo ya bato ya Nairobi mwana mboka fachi tolingi yo malamu mapona mimango le 20 ozali koyebisa population nini ozali koyebisa bango nini okokende avec ou sans tope boko poussa la bilo ba opposant boyokana tope bozali na processus mususu boka baba vola bilo la suka po ete ba pesa bilo ba posto ba la kaka bilo kala mengala zali ka koyebisa bino boyeba ke peuple congolais a telemi alalité alobi nzala esi eboma ekala akobanga kokufa te atie mutu na ye bakata mukolo wana modele bakobima banzoi bakosa bafourmi bakosa bakovote massivement alors c'est le moment mwana mboka Félix mwana mboka Fayulu bosala réunion boyokana nini bokosala la population Toboy lobby et comme la biso le sous rébellion entre bino na bino
Pour lelo yo to boy, to zali ko interpeller conscience na bilo to boy sou fati o se la biso marche en arrière o que le koyala ba bendele. To lingi te moi na mboka Martin Fayulu se la marche en arrière bo la ba bendele. To lobi boyo kala parce que vous êtes des Congolais. Boyo kana bo sauvegarder mboka oyo. Boyo kana. Boyo kana. Soki bo boy koyo kana. Bo lobi bo kende boy. Bondi ma résultat ya urne. Bondi ma ke bo favoriser tricherie. Bondi ma ke bilonde bo conduit Chadari. Po Chadari ata ba mort ba ko voter été. Chadari République démocratique du Congo est boyé. Mais bino siko fo bozala ngele bo faciliter tricherie. Po bango moko la kati kula baza ko banga. Mwana mboka za ko lenga po ete machine été. Mwana mboka za ko lenga po bebele ko ba ko sala te. Yango to lobi méthodologie la bino ezala malamu. Diplomatie la bino ezala malamu parce que la politique bosi bo échouer. C'est quand to la bino la diplomatie. Diplomatie na bino ezala malamu. To boyi mayele mabe. To boyi ba kote la bino la butu. Bozala ba Nicodème ba kene ko luka lobiko. Kasi bino to boyi ba ye la bino la lokuku. Wana ezaka ka l'état moyini. L'état assassin boye ba ete bisika chaîne na biso ezali to zali pe nzinga la bandako ya bato. Mwa bato ya matoi mangongi ba yaka ka pola kotungisa. Bande ko balanzi. Élection le 23 décembre. Maponami na RDC. Ezali liloto. Ezali ndoto. Tope ezali réalité. Mwana mboka Chadari. Mwana mboka Chadari. Bandeko. Ezali mpasi pe mawa. Abengi saki ba mama. Bakenda ki na Maisha Park. Bandeko. Ba mama ba ya Congolais batonda ki bwe. Bobosa na kapete biso pe ba mama na lokoso pe la miibi ya biso. Soki ba bengi ba yoki pe Chadari apesa tala te papi koko batonda ki na Maisha bwe kati pe libanda. Ba yeli na mwa biloko flatterie ba yebi ke la sima to kozonga la mwa $100 la kofuti la mwa eteolo na sima na kozwa mwa lokasa wana na kele ko senza ko la franc congolais la nga mwa etaze boliboke. Kasi bandeko na ngai kele somo kamwa kabuya l'homme puissant l'imbattable na yebisi bino ezalaki pasi Arthur Ndombasi pasi pe mawa mama mboyo bokile lokonde femme pekato pasi la reine Olga Lompinga baporamento angolano la femme capable l'homme okiteno Florence Batondo Bido ba mama ba nyomi ba mama ba bini ba mama ba mama ah pena simana yango ocho ole na ba oyo bepi pewa mwana mboka Chadari mbongo e alite kabuya la kokela suka ba mama balobi ah yo sakana biso bala Mobutu bano ya misoga ba tokoli bakiti Maisha tikene pole pasteur aleli ba tokoli bakiti ba bindoli ya kopanza ba vitre ya kosala ba mama echwa miendo bangwana pe babimina bakiti kofinga ka Chadari bolole Chadari forbois Chadari songbaka Chadari nyongoe isoe Chadari bandeko oyo soni oyo mawa yango la lobi peuple congolais fungola miso peuple congolais fungola miso toza leso la taya yo kendaki pa Chadari te bo sambo na ba mama na biso ba sambo e bongo toza leso la tante ba mama ba bimi le kwa miibi ba toki ba kiti Chadari yo sakala biso amona oui c'est bien mais bo bebi sibilo ka bato ba poursuivre bilo la justice il fallait dire NON tango Chadari zo benga bilo bo kenete. Pourquoi vous se rendre ridicule ba maman congolaise, ba maman zaïroise? Mobutu bande ko lobo tumoli Mobutu tumoli ba maman. Martin Fayulu ya lobi o tumoli ba maman o tumoli Martin Fayulu. Mais comment bino bo se rendre ridicule ya kolanda Chadari? Chadari okozwa te na République démocratique du Congo parce que ozali moto oyo ozali ko kitala Joseph Kabila. Na République démocratique du Congo za baloba yanga ite. Balobi na loba tuo ke balingi Joseph Kabila atala manzaka te atala songete. Mutu nyoso koza sima Joseph Kabila. José Makilo pesenga mawa.
Motu nyoso akozana sima Joseph Kabila. Allez, hous. République démocratique du Congo, et bino opposant, c'est le moment qui ne m'a pas nommé. Merci bande konanga la eka ko interpeller conscience ko ba ponami. NON amona mboka Shadari. Bokende lisusu teso ka bengi bino. Martin Fayulu Félix baleza la kalabino. Boza bateau au peuple congolais au la motema, mais candidat du peuple o les amaloba yangate, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu candidat du peuple. To pesi o chance kende longa, mais Martin Fayulu idéologie na wezane to boy ba déclaration anego sala mama toyi kitoko te baninga balobe avec ou sabazo kende yo diplomatie ezaneni to tikelo maloba po mikolo mizana no mezaka ka 20 jours. Merci la bilonio so bosomba fidélité pour la kolandi biso to lobela mboka Congo maloba yangoana bo réfléchir nini bokoloba nyoso to sito mesana mais biso to zaka ko interpeller conscience mona mboka dene wade équilibre toujours. Den Antonio. Yayo yangwana. Et pas au Sierra de la presse. Kenda beko kende. Nzamba monayo. Na pamboli. Banguna République démocratique du Congo comme Louis Michel. Na pamboli Joseph Kabila, Moïni République démocratique du Congo, na pamboli Shadari, na pamboli ba José Makila, na pamboli Begbake ba Malandangulu, na pamboli bino po bolingi bo boma République démocratique du Congo, tikanzamba Congo amona bino, na pamboli banguna nanga, bango wana na tangi bango. Yope la tangayo, yope la tangayo, na pamboli bato na Nairobi, ndenge bateki ba ministère na bango, na pamboli bango. En tout cas, bande kolanga to succès na biso awa. Merci Penzan Arthur Ndombasi. Arthur, merci beaucoup. Merci Naba South Africain. Guy Lompinga nana Lompinga Guy. Merci Angelo Sandranila. Mokonzi. Mama Faria na Mokonza Bakabelo. Na Fondation Believe. Papa Langa Fosca dit que c'est papa Solange dans molonga no mama papa Fosca na molonga no mama Solange maman nangai Mireille na papa Godard aux États-Unis dene wade équilibre aux États-Unis azan États-Unis d'Amérique mbote belé Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo nanda ko no ba peso so tonda amour vraiment ngala bino to ko monana na lobi merci na kabuya l'homme puissant. La caméra, l'imbattable, l'infatigable, l'incontournable, le caméraman le plus sérieux de tous les caméramans. Merci la coordination de Jimmy Boyembe. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci vraiment na pasteur de Lompinga, Sango Mokonzi Parabe Missionanga. Merci na Toto Soukan Mobala Pembe. Merci na yo, les princes Mousseki plutôt. Merci na yo, Mbao Dagoda na Paris, Malko Kakila, Emmanuel Chabalokwa. Vraiment ya pinza ou de deda. Dene wade naolelo mabe. Dene wade équilibre toujours. Merci na ba Congolais, debout Congolais. Ngana bino tokute na mikolo mizali koya mbote Martin Fayulu nde merci Kabuya. Bye. ABC One Television. Le leader en actualité.